kala te bokati mangwele pona kosukisa kopalangana ya coronavirus na RDC ekosalema. Vaccin AstraZeneca ekomaki engumba Kinshasa kala. Sikoyo epai ya balushwa makanisi pona vaccin wana ekeseni. Pona ngai vaccin oyo vraiment pour le moment c'est na kondi mangote. Ni na bana na ngai, ni na mwasi na ngai, ni na entourage na ngai, même na ba camarades nyonso zali awa. On ne peut pas accepter le vaccin wana. Il faut d'abord le gouvernement expliquer biso, ba laboratoire na biso, ba médecin na biso, expliquer biso est-ce que ba ça qui étude. Ba côté yang sur na laboratoire ba étudier ba bimisi que vraiment ils ont le vaccin à corona parce que nous ici aussi tous na biso ba chloroquine na biso. To mela ba nivaquine, ba quinine, tous ça ba biloko na biso ba eucalyptus, ba biloko to finira ba mai wana jusque là. Pourquoi pas continuer avec ce produit au bateau ba bika qui va continuer nango au lieu que tout ba biso ba vaccin. Et bandi wa banki sa bateau parce que toyebi ba effet nango te, toyebi ba conséquences nango te. Mingi bato azolo na ba réseaux sociaux, ba contradiction ezabelé entre ba scientifique bango moko et bao moko ba sali yango kuna na poto bazo bangango, ba boy yango, omoni bandi wa banki sa bateau. Donc vaccin ce n'est pas mal mais le col est comme le col a politisé, entouré encore à commentaires rebellés, et bandi wa banki sa bateau. Pour nanga na zomi kengela na zomi batela pour que nazo covid ango te par conséquent bon na nango besoin te vaccin eza eloko moko eza très capital pour na bomo ya bato disons pour na santé ya bato bon soki vaccin eza malamu pour na kobatela bomo ya bato c'est très important que batu babatu tonga vaccin c'est mieux bon si vaccin eza susu et kopesa biso lisusu ba maladie lisusu wana yango bapekisaki yango na éviter que est-ce que bandimi yango lisusu po ba injecter bato vaccin wana na éviter biso to ndimi non makambo vaccin wana te parce que jusqu'à présent gouvernement na biso ba zokoka ko maîtriser yango te c'est pour cela que ba suspendre nan vaccin en attendant ba ndenge nini bakozwa ba vaccin ya bien parce que selon ba information tozui ba vaccin wana ezo sala ba caillou na mama ezo boucher ba veine et ce ne sont pas de bons vaccins. Na kozwa vaccin te. Kwani? Bato ebele bazo boya mangwele ya coronavirus awa na engumba Lubumbashi. Kobosana te ete na sanza ya sima sango moko ya lokuta epanzanaki Lubumbashi mobimba eloba bokati mangwele tope vaccination ezalaka kosalema na bakelasi. Pona kozwa bana na biso toyoki ke bazopesa bana ba vaccin toboyi po bana na biso bazwa vaccin eza pona bana oyo bato baza maladi bana biso baza maladi te comment bakopesa bango vaccin et puis vaccin bazopesa bango wana toyebi te eza ya nini eza pona nini toyebi yango te yakobanga eza te kutu bamboka ebele ya poto na misusu ya Afrika bazosalela vaccin AstraZeneca na ba vaccin misusu. Mpe OMS elobi ete mpamba te soki batu mingi basili kokata mangwele ekozala mpasi ete bokono ya coronavirus epalangana. Wuta Lubumbashi, Nathalie Safalani pona VOA Lingala.